Ça le coûte beaucoup sur internet. Le monde des péchants, tout le monde Android. Oh, mais Android, mais. Android, vitesse. Android, il y a vérité, Zalio, tout le monde a maître Gims, grand prêtre de la musique Nabiso, à Betista de France, Moukilendimi, sans tricherie. Où on a ton dit? On dit Android. Oh, on a la vérité. Exactement, il y a le Kuta. Au moni d'Adjou, à Betty, Ninkuna, Android, il y a solo, il y a vérité, vraie vitesse. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Ouh, maman, assez. Ouh, maman, on est là pour faire danser tout pana, tout pana. On est là pour faire danser tout pana, tout pana. On est parti pour toute la night. 1, 2, 1, 2. Allô, allô, Yesunkolo. Alors, Kinshasa, Brazzaville, je suis de retour. On vous dit mbote, on vous dit bonjour et bienvenue dans Katazoba, la chronique d'Itantelo, animée par la gourou de son temple, Eagle Woman, la boalisation mère des éclats, Yemoro Maman Nabango, en place, toujours dans ce nouveau numéro qui connaît Lengi, sur Boalwood TV, nulle part ailleurs, chaîne Nabina Kitoko, chaîne à Makambu, chaîne à vitesse, chaîne à number one. On est de retour, ça nous fait un grand plaisir d'être là pour vous. Dans ce cas, nous espérons que le plaisir est partagé et on se dit, restons ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, sans plus tarder, qui te connaît Lengi, te bandit déjà. Alors, l'actualité oblige, hein. Sujet Zébélé Tokolo Belango Lelo. On va commencer par celui qui tient la musique congolaise aujourd'hui. On va commencer par celui qui dirige, celui qui colonise la musique congolaise actuellement, le number one de la musique congolaise, Fally Ipupa, Aigle du Cap, la merveille, l'homme de Yuyu Nazangi Maloba, Moutalamusi Nzembo, a ressuscité Nzembo, les frères Soki, Yuyu Nazangi Maloba Nzambeo, Chéri Nanga na linga kamingyo, Ngongana kabinzo toe, Yuyu Nazangi Maloba kakae. Alors Mikolo, Tozangaka Maloba Yaya. Balobi ba fanatique ya l'autre, ba kombi ba fanatique ya l'autre là. D'où biso tozanga vraiment ka maloba. Na pesi ba mbote na Hélène Chiswaka. Babito pesa ka pe ba mbote bati ba déclarer balobi Igel pesa ka pe mo ba mbote et ça la bien. Je nanga Anto Muntiala mbote na yo Hélène Chiswaka mbote na yo na pesa ba kombo na mona très souvent na ba commentaire parce que jusque là on n'a pas encore tous les noms. Tango ba kombo ko kota na mutu to banda pena ko pesa bino ba vrai mbote ka ndenge ezalaka. L'homme de Yuyu, on va commencer par lui. Alors bientôt sold out pour la deuxième date du SDF. Kande bozomo na wana. Balobi bientôt sold out ndeka bozomo na wana. Et les billetteries, ou alors la billetterie se comporte bien. Kalaming tete sold out, il y a deuxième date, il y a Stade de France, Nazoe Bisayo, qui Togonais Lengi. Le rendez-vous que tous les Africains attendent, le grand rendez-vous de la musique. Oyeko Sangisa, Baras Nyoso, ba communauté Nyoso vivant en Europe. Et pourquoi pas aux États-Unis, parce que Batumusu, Bazorape, avion, se déplacer à Missou, Bazoraba tramway, Missou, Bazoraba métro. Dans le cadre de Kakaya pour participer na ba concert. Alors, le Lomna Naye Mabé, après l'actualité de Fally Ipupa, on a vu la réaction de Bouba. Bouba qui vient de réagir par rapport à polémique où ils ont les 40 mètres Gims, Fally Ipupa, tout le monde est grand prêtre Bouba, a posté Kinam. A posté sur le dato Bazwaka single. Dato Bazwaka single na Fally Ipupa na Nzembo Kinam. Bouba a posté à moi. Alors, Batumusu Balobi, à côté de Fally, à soutenir Fally, comme il y a un de la Gims. Bon, après,
eza makambo nga ezosala nga plaisir. Pourquoi? Parce que alors nga ezosala nga plaisir komona lelo polémique fali na Gims Buba pe akoti na kati. Ya eu une époque oyo bagologolo bazali koloba soki tozosala polémique ya fali na Ferré. Ya eu une époque oyo bazalaki koloba na biso me bino bolobaka fali aza international ake bunda kuna na babuba na Gims. Et moi je pense que makambo yango ekokisami. Je pense que tokomi wana époque oyo bagolo bazalaki koloba soki pena fali azalaka international abundaka na Gims abundaka na babuba. Omoni 2026 tokoti yango tokomi siko na moment ngo ozati okamilaka bitumba Gims na fali buba pe akoti. Omona fali pupa akoti siko na rando ya international. Donc na minute oyo soso mboka kotia likolo te subalala na bovan po kombe ke mopanzi ya France talaka buba komo réagir. Et là c'est pendant que rando ya international. Oh un bon local. Ozaka prêtre ka na quartier na yo, oza prêtre ka na avenue na yo ya subalala na bovan rando komi ya international mikolo fali Gims Buba toke na ndengwana. Alors deuxième date na Stade de France balobi le 2 na le 3 mai biso to couler ka béton. Siko tunanga to couler béton pourquoi? Parce que bango moko ba fanatique na ye basi batie na mabele. Bati moleli libulu batie na mabele. Ah déjà wana siko le 2 na le 3 mai tango biso tozoya to couler ka béton likolo ka boy. Pa! Histoire à moi na mai fin cop. To aussi lycée le 2 na le 3 mai. Et alors, à part la réaction de Bouba, à part le deuxième sold out qui arrive et qu'on attend, tout le monde Afrima Award, Cindy Le Cœur, Mamassi, a Bendi Trophée, il y a meilleure artiste féminine d'Afrique centrale. On va lui dire bravo. Et ça, quelque chose, c'est déjà un pas. Alors, quand Mambango Tolo Bayango, Obandi musique na Congo, na mboka oyo ya keba keba, comprendre, Obandi musique na Congo na mboka keba keba. Okomi na niveau ya kozwa ba trophée na niveau ya ba Afrima na ba Nigeria. Ce qui va commis déjà qu'on reconnaître yo ba côté kuna, ce qui veut dire que osali déjà un pas. Osomona. Alors te moni vie quoi drandenga zo seka o sepela trophée ya Cindy. Osomona te mona ki nos bia ki bango mibale couple olo mide ba kindaki. Il y avait aussi Singila. Et voilà, il y avait que bango wana. Tu vois. Alors ngana moni na photo wana obosomona wana. Via zo sepela pena donc a sepela na trophée ya Mamassi. Na ngana mentionné loko o moni tango fali azo ba trophée tango azo lokota ba Afrima y en a qui disaient que c'est rien. Si on ndenge Mamassi azu yango boye sourire wana boza ko afficher eza ya nini ngana zo tuna sourire wana boza ko afficher eza ya nini soki ezalaka nango eloko te soki elakisi eloko te soki ezalaka nango grave te ozomona donc tozo koma vraiment face à la réalité oh eza que quand fali prenez des trucs quand fali rafler des trucs oh eza eloko te oh Afrima wana eloko te oh ezalaka nango eloko te oh club d'amis siko lokola Mamassi azu yango elongwe club d'amis elongwe eloko te ekomi eloko yango moni tolobaka elutalaka elumonaka fali abanda oyebisa bino tala naza danger mpo na ozoba trophée na ozoba stream na ozoba disque o eza eloko te so ndenge bino bobandi kozwa yango toloba boza mpe danger te eza mpe eloko te bosepela so tolobi ke trophée ya Mamassi eya danger te eya mpe eloko te bosepela mutema mabe ya congolais vandaka wana quand c'est fali c'est rien eza eloko te club d'amis quand c'est eux c'est bien ekomi kitoko c'est mérité à quel moment ya bino ezalaka mérité ya ye ezalaka mérité te
avec tout ce qu'il fournit comme effort. À quel moment Yaya Zalaka a mérité, Tepo Yabino Zalaka a mérité. Alors, j'espère qu'on a vu cette vidéo au début, mais on va encore on va le voir encore. Toute la vidéo, il y avait Nabiso Jiben Piana. Tango Banai Koloba, vitesse, ya lokuta. Vous avez vu émission, on a Nolita Mouti. Toute la ngona. Ça le coûtait beaucoup sur internet. Le monde des péchants, tout le monde Android. Oh, mais Android, mais. Android, vitesse. Android, il y a vérité, Zalio, tout le monde a maître Gims, grand prêtre de la musique Nabiso, à Betista de France, Moukilendini, centre chéri. Où on a ton dit? On dit Android. Oh, on a la vérité. Exactement, il y a le Kuta. Au moni d'Adjou, à Betty, Ninkuna, Android, il y a solo, il y a vérité, vraie vitesse. Yuyuna zangi maloba nzambe. Papa Chéri lobi, vitesse ya fali, vitesse ya Android, eza vitesse ya loku, ya lokuta. Vitesse o ya vrai. Bonjour maître. Vitesse o ya vrai, ya solo. Eza la vitesse ya artiste babetaka na France. Eza la vitesse ya batu bazobeta Stade de France. Vitesse ya solo selon Papa Chéri, eza ba vitesse ya ba Gims. Pona ba Stade de France. Sikoyo nazotuna motuna pe biyano bali motuna ezaka lisasi te. Awa sikoyo aigle atie Stade de France. Papa Chéri. Tozela émission oyo kozonga po ya koloba ke vitesse wana ya vrai. Tozo maintenir ka version na yo ya vitesse wana eza ya faux. Tala fali ebokangisa batu munoko mwana mbali wana na ndenga osakana te. Aigle, makambu tu bozali koloba na makambu tu bozali koboya ya ye. Lelo azotia bino ka face à réalité. Aoye na bino ka contre mur. Tala ayebi kosukisa batu mwana mobali oyo natunaka atanga ngo na école nini? École ya kosukisa batu. Aigle, lakisanga école oyo tanga basukisaka batu mpo nga mpe naki ekota. Ayebi kosukisa kokangisa batu minoko. Tala, Aigle ayebi kokangisa batu minoko. Tout ce que vous aviez dit en son nom, oh ya faux, oh vitesse à lokuta, oh mabe, abeti Stade de France, Gims abeti Stade de France, vitesse à solo ya ngwana. Sur les 2 na le 3 mai. Papa Chéri, tozela yo changer maloba. Tozo maintenir ka version ya vitesse à lokuta wana. Ozomona ba musicien oti lelo baza ko se faire produire et pas ba producteur logo la bas divé. Alors qu'aujourd'hui on a des tourneurs logo la ba Live Nation, logo la ba Fire One Way. Ozomona. Mais au monde aye producteur na ye na 2026 2025 producteur na ye nini o bas divé fulampungu. Siko mutabongo à comprendre vitesse ya Android comment? À comprendre vitesse ya Android comment? Vena biso piano alingaka beta concert mona poto et jouaki producteur ango bas divé. Et puis tala affiche ango basalela e. Affiche le quoi basala ango na Word. Programme à Word ezaka na internet. Affiche basala ango na Photoshop. Obakisi pe na mwa ba biloko mosusu ekota lelo. Basalela ye affiche na Word. Programme à Word. On a bas divers producteur à JB. Pour un artiste comme ça, on a époque à Zahir, alors que tout ce coma de Anna Fachi. Comment est-ce qu'il va comprendre la vitesse d'Android aujourd'hui, la vitesse des tourneurs, des bookers, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la musique, on a époque à Zahir, comment il va comprendre tout ça? Donc comprenez que c'est tout à fait normal, musicien Ndengwana, à mon avis, tout ce que Fali fait, ils ont vitesse à l'Ukuta, ils ont Makiuna, mais moi je pense que le 2 et le 3 mai, tu as changé sous le langage belé. Le langage belé ko changer, et ngana zo la pena ba langage, ya batu e changer, même si vous changez te, na ba émission, vous changer na sa mutema. Oui, le ban na omoto moko boye, ate wangani sa mutema no témoin. Alors, tout le monde wana. Afrima a pesi Cindy le cœur trophée, ngana zo tuna faire azu trophée te pourquoi? Ye ba bengisa ki ka beta lever des rideaux ou bien?
toti komona awa prestation moko asalaki na Afrima awa baposte na page bakumisi oh the voice is in belle voix he have soki nini a look nice the voice bauti kokumisa ye awa na page ya Afrima donc nzoka babengaki ye akesaka lever de rideau après cérémonie sikoyo ya ba remise de trophée Inosbi akei la photo est là Inosbi akei Kofi akei Singila akei Cindy asawana azwi trophée sikoyo faire le plus grand absent na ba remise de trophée ya Afrima alors que bauti kokumisa voix na ye lobi awa ya tosali ndeni bomona mambango tolobaka tosali ndeni donc yo bato bakumisaka avoir the voice kaka the voice the nice voice the good voice is performing yoka ba anglais bele Afrima bibisaki na page mpona okumisaka voix ya ndeko na biso ya bova sikoyo lelo na remise de trophée oza te comment mama si abendili nzanza sikoyo yo position yango nga nayebisaki bino ntango bozosepela Afrima akomisi voix ya fere fali alingi ba autotune nanu bakomisa voix ya fali te bakomisi ka voix ya fere sikoyo bokomisi voix bopesi trophée te mpo nani soki voix eza kitoko bakisa trophée bozomona makambo yango mongongo mobimba tobandi kokumisa yango banda epoke ya Zaïre faire Richard de Poule obenganinga libanda ya mvula nesika pongi ekokutanga bisika nga na kolalela pongi ekipaka place te o tobandi kokumisa voix wana depuis na epoke oyo wera alobaka faire Richard de Poule yoka kolela ya bana depuis yoka kolela ya bana tokumisa voix croyant que la voix va rapporter cette voix jusqu'en 2026 ça ne rapporte rien ozobundana na billetterie salle ya 20 300 places ouverture ya billetterie esi ekokisi un mois déjà 1 ou 2 mois 1 mois je pense ou 1 mois et demi ouverture ya billetterie ya Accor Arena ekokisi 1 mois sans sold out et non seulement ils ont sold out te baza même pas envoyé à sold out donc kembasi na kembasi tokumisaka voix tokumisaka kaka the voice is nice voice a belle voice ti wapi tokumisi voix wana lelo te papa wemba akumisi voix evoloko akumisi voix baaméricain bakumisi voix banigérien bakumisi voix bacamerounais bakumisi voix baivoirien bakumisi voix même les ivoiriens qui ne voient rien mais ils ont vu que ici là il y a belle voix tokumisi voix ti tolembi voix ezomemaka eloko te voix ezomema eloko te parlons de la répétition oyo fere auti kosala na baviolon banini babengaka ni baviolon nauti omona répétition moko boye asali na bato bazobeta soki bainstrument bana ina oyo ipare fere azomema bana ina na poto na visa nini moi 15 personnes ya orchestre bakozwa visa complete sikoyo ya bana ina ekouta bango moko baluka bavisa na bango bana ina yango bango moko moto na moto akoya na visa na ye na ndako na ye apres bavoyage aomema bana ina na poto na visa nini et puis autre chose koyemba na baviolence c'est bien kosala orchestre philharmonique na bainstrument ya bana ina c'est bien mais moi je me pose la question tovandaki awa tolali tolamuki fere nous dit a créé style na ye moko ya musique rumba trap aujourd'hui qu'est devenu la rumba trap la rumba trap se retrouve à quel niveau lelo ou se trouve à quel niveau la rumba trap de Ferré ça se trouve à quel niveau lelo et comme un niveau nini parce que lorsque vous amenez un style musical il faut imposer yango evanda et puis baleki mususu pe babanda kolandango jusque là ye moko nano ayebaka te c'est quoi la rumba trap position même ya rumba trap yango jusque là
na ye na biso toyebaka te eza na position nini. Olali ka olamuki nasali style na nga na obanda koyemba sikoyo rumba trap. Code 16 yango wana ezobima sikoyo code 16 yango eza rumba trap, eza odemba, eza rumba simple, eza nini. Donc fo mona kaka ke mutu azali kaka na posa eza pasi lokola fali abetaki lisolo ya Tokos musique ye pa binga mpe fona créer style moko rumba trap. Depuis alobela rumba trap na 2024 2025 mobimbe sili il n'a pas parlé de rumba trap. Tokoti 2026 ans nandimi te ka obeta su lisolo ya rumba trap. Donc na ye moko abosana na ye ke ayaki na style moko boye rumba trap. Oh, il faut afandisa yango, il faut akotisa yango, imposer yango. Donc il n'est plus là-bas. Il n'est plus dedans. Artiste azanga vision, azanga projet, azanga constance, azanga objectif, azanga but. Nayebi te eya mpasi mpona bato basoutenaka mwa mbala oyo oye na rumba trap, oye na style impose yango. Dona ye moko na minute oyo ayebi na ye su te ke asalaki rumba trap, ayebi na ye su te ke aya na style moko boye rumba trap existaka ye moto alobaki yango. So botuni yango na minute aloba na ye te yango su te. Donc alobaki ka atika aloba kaka ye alobaki ndenge atika aloba ndenge amesana na ye. Donc afali abetelaka Tokos musique tolo anga mpe ndenge nao na rumba trap bu nie porté disparu. Où est passé la rumba trap ya Ferry? Tokomi na ba violon, tokomi na bana ina, tokomi na ba symphonie, soki na ba synthétiseur, rumba trap eke wapi. On ne fait pas des choses pour faire. Un homme adulte, un homme sérieux, un artiste sérieux, un artiste professionnel. Quand tu dis quelque chose, il faut tenir nangoti nati. Quand tu ramènes un style, il faut tenir nangoti nati. Osala makambo ka te eyele na mutu rumba trap après olali obosani plus personne n'en parle. C'est de la folie. Omona liboma kolanda nde bomaka yo. Eloko esala kuna mambo wana tu eza kaka kolanda bilanda landa. Ozomona. Donc je pense qu'on a parlé. Et donc voilà, j'espère que tout est dit, tout ce qu'on avait concernant l'actualité est dit. Et voilà, biso tozangaka maloba ba fanatique ya l'un ba komi ba fanatique ya l'autre bo komi kuna ndenge nini yoyo tozangaka maloba yoyo nazangi maloba nzambe. Donc voilà. Le 2 na le 3 mai 2026 biso toyaka kokule béton jour J moins combien hein? Là déjà janvier, février, mars, avril, dans 3 mois et quelques jours, 3 mois et quelques semaines, nous allons lentement et sûrement vers le Stade de France. Dans 3 mois et quelques semaines, concert Oyo, Afrique Mobimbezo Zela, ezobeta makala mingi te. Alors, tout ça, mois de janvier, batu bakobeta na avril, batikali na 2 mois, na quelques semaines. Mais jusque-là, toyoka sur la sold out terre. Sur la sold out, jusque-là, ils sont au Canada. Jusque-là, sur la sold out, ils étaient. Sur la sold out, jusque-là, ils étaient. Félicitations à Batouti Bazi Batrophée à Frima. Il a Makambu. Oh. So, ils ont Kotakuna. Donc voilà, batebeli ba bendi ba plan. Inos bipe na moni a bendi planté. Petit na biso tigre à pointera fort. Mais bon, ils ont Makambu. Prochainement, j'espère qu'à cause. Alors, merci d'avoir été de notre Bowalwood TV. Abonnez-vous massivement, chers internautes. Abonnez-vous massivement sur Bowalwood TV et aussi Tangawis TV. Pourquoi pas? Nous sommes le 12 janvier 2026.
en direct de Béa. Nasuka nengena rectifier le moko na mona ki mutafere Trésor Moscou lobaki connexion na Kinshasa eza ya kobeba alors que na Brazzaville connexion eza bien na yebisi yo ya a connexion eza boye yo ndoki omoni awa connexion pe eza matata eza mobulu na yebi te so botala internet bato awa pe baolela d'accord bato awa pe bazolela alors concernant ba prix yo concernant ba coût ya banini nga asalelaka Airtel so neti totie boye mpona bato bamonaka kaka ke Kinshasa wi Kinshasa ya pe na bamabe nango me Afrique ezalaka ndenge moko badifférence ezalaka ya mike ozomona badifférence ezalaka ya mike alors nga asalelaka Airtel 3 giga.5 eza na 1100 francs CFA 1100 francs CFA eza lokola 4500 2.5 giga eza na 600 francs 600 francs eza lokola ba 2600 francs congolais boye 2500 so 2600 na yebi te donc voilà 1.5 1.2 giga eza na 500 francs CFA égale à 2000 francs congolais wana mpona Airtel nga asalelaka Airtel donc connexion awa pe eza mobulu ka ndenge moko na Kinshasa et rien à dire quoi juste moi rectificatif wana parce que koloba likambo ya place ovandaka te il faut kozwa ngo na mwa ba pincette ezalaka bien mais namoni Chacha d'or na garçon moko boye na TikTok basali vidéo moko comme quoi balobi na Kinshasa bandako kofutela eza cher. Là je vous confirme que c'est vrai parce que ici à Brazzaville makambo etali loyer eza léger comme pas possible. Kinshasa était le maquet même pas katikati ya Kinshasa. Kini ba palais eza cher et puis ba loyer eza ba mois ebele makasi. Ba garantie plutôt. Ozomona oba benga garantie ya ndaku awa babengaka caution. C'est-à-dire caution na Brazzaville suka 3 mois. Soki ebele 3 mois. Soki benaka yanki moko lupango yanki 3 mois. Soki moko lupango normal bosuki boy. Caution obo benga garantie ya ndaku. Soki Kinshasa garantie ya ndaku ebandaka ba 5 mois, 6 mois, 7 mois. Boulé. Donc côté wana émission en Chacha d'or na garçon na natalaki, là vous avez raison. Banda kuna kini eza cher, loyer eza cher, garantie eza cher. Awa plutôt eza na C. Et abna parler eza na C. Abna ba gola sonda kwa 100 balles, 150 balles. Yemo hotel beno mi mais oyo. Bien ya awa sibo yango wana. Seul bien ya awa pena ya yango na transport. Transport pena pepele ya boule miche. Loyer pepele ya boule miche. O etikali ndengi mos. Tokatia. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?